Me te bande konye sur Yokani Télévision. Tout à l'heure, sur Tikolanda, passage il y a Karmapa ou bien réponse nae ou bien nini comparution nae na justice lelo na palais de justice. Vraiment, j'ai été très contente de voir que justice et comprendre makambo belé et comprendre et à se défendre bien avocat cabinet avocat nae ou bien collectif avocat va répondre très bien, va libérer yewana nzembo na eza la possibilité à koleka na ba télévision na ba radio ici kanyo sur la CPD. Vraiment, si c'était le contraire, on allait s'étonner énormément. Pourquoi je viens ajouter un mot sur ce qui s'est fait là-bas? Pourquoi? Parce que les artistes comme Karmapa, on n'en trouve pas tous les jours ici dans Canabiso. Les autres sont là pour chanter amour et le reste, ce que les autres combattants basali ko déplorer, disant que Mboke ça n'a pas si, réagir. Et Karmapa, je l'ai vu subir wana. Je n'ai pas aussi vu les combattants vraiment parler comme il se doit, comme il se doit pour na Karmapa, parce que bon condamné ba Fali ba Kofi et consort que disant que bazoyemba kaka bolingo pendant que bazo la basi mitakala ainsi de suite, pendant que Mboka zo zika fo ba yemba mboka et tout ça là. Au moins il y a Karmapa qui a quand même chanté par rapport à une réalité qui se passe au biso tozali ko vivre na kati ya mboka na biso. J'ai été touché un peu de voir que bande kopena ba soutenir ye pena comme il se devait te. Il fallait que pena makelele pende ça ma par rapport à makambo ba interpeller qui Karmapa ainsi de suite, parce que soi-disant il se disait que c'était politisé ainsi de suite. Il fallait makelele ya sérieux ça ma pena auto sentir pena que non ce qui muta yembi pena nzembo ndenge to senga ndenge ba combattant ba senga rango et que ba combattant pena ba na simana ye ba soutenir et ainsi de suite. J'ai pas vu ces fléaux monter ou bien de gens réagir d'une manière pour soutenir Karmapa. Chapeau à toi Karmapa, à vous Karmapa, par rapport à Moussala Kitoko Sali, vraiment quelque part dans mon Rosalarana esprit à révolte, il y a qu'on réclamer bah droit, vraiment félicitations. Au côté Ramingi na côté à bah faible en quelque sorte, bien que bah mikolele ka bah te so bah s'imprégna na yo parce que yemba Ramingi bah deuxième femme. Batu mingi baloba on bande moné belo kubisa ba deuxième femme loba ndenge ni ba condition finalement ya ko beta o mobali atika rambongo te mais alinka ali ya soso finalement Karmapa pour ça muta ba problème bande mono pe ko tsaroka na ba conflit ainsi de suite. Mais sinon merci parce que tu as quand même le courage de dire ce que beaucoup disent tout bas, toi tu le dis tout haut et tu l'expliques comme il se doit. Vraiment chapeau bas, sentir qu'esprit wana en voulu les autres éléments et ça là quelque chose. Je reviens pour dire ceci. Félicitations pour le cas précis dont on parle maintenant là par rapport à la chanson Karmapa à Yembi Sikoyo. Il y a Mama Yemo. Vraiment Mama Yemo eza maison hantée ko bandali loti lobi na tongo. Papa nga nazo soutenir yo pena maison hantée à dernier niveau. Ngai soki na beli na ngai ata na kukwei liboso Mama Yemo na guti na kotala mutu. Nazo bima pardon boko tsanga na Mama Yemo te. Na sengi bino pardon. Boye manga na hôpital moko ezalaka na couloir wana babenga on SMG eloko nini na bosani boye manga kuna boteka ata biloko na ngani na sana ngo tant na kolamuka na ko féliciter bino mais soki na yoki mutu na kweli bosa Mama Yemo kotinga na Mama Yemo na lamuka te mais soki na lamuki par hasard ata vana kende na lamuki na vana kende wana ngana e photo kende na kuna to kota na morgue Mama Yemo. Il faut bozwa ba image na zo faire défiler awa na ba photo eza Mama Yemo. Nakola Kisabino, quand on Karmapa lobika yembi bopito public, moi j'ai fait toute une émission sur ça. Je l'ai fait même pas une fois. Na benga na ba infirmière na plateau, na ko benga lisusu. Ba yebi sabiso sermani ni ba infirmière ba signaka. Ba infirmière na roya pa la bino sima. Bota na no ba installation. Oh na bo mona wana muntu penza normal azobela. Akoko kota na yakini na malaria na croix moko. Maintenant azimi na Mama Yemo na 19 croix. Et puis pour habiter comme c'est difficile que n'enga yelaki. En dehors de ça, continue ba infection, na ba makama na ndenge Karmapa yembi di solo ya solo o esala maka, c'est vrai. Nous avons perdu des amis là-bas. Nous avons eu à hospitaliser des gens là-bas et là que ça n'a somme on a nous na kenda hôpital on a été pour se faire soigner. Il y a des grands médecins éminents là-bas, mais makambo sala marakuna je vous dis mal à la tête. Nazo ko koloba ngote na ko sita ngote. Bozo mwande na lo bambango parce que les autres sopana na mona image. Paix à son âme. Mignonne. Azalaka na problème na libumu bakena ko opérer na Mama Yemo. Moi je suis allé là-bas, j'ai dit à sa maman, si tu veux que ta fille vive au moins 10 ans,
ata ya liboso ata soka kufa ne lobby ma vivre ata 2 jours to bimisa ah oh non opération infirmier médecin ba sala opération ba silisa mwana bien kaka te bien mwana koma rouge koma vert to bien to vuza ya ko vuza na mama yemo ba vuza ya ko vuza ba kenani na hôpital moko boye eza na limité kuna ndakenda ko za lobby ko donc o monde akota ka salle d'op wana mvwanzi moko basala ye na kati kuna donc basala eloko te bakote salle d'op babimisi ye ndeka akota ye ndenge abimi ya futika mbongo 80 000 soki nini bazuye bakende na hôpital wana banda opération ko banda 7 heures ayema na opération 17 heures parce qu'on n'avait rien fait, on n'avait rien foutu di bumuna ne c'est rien que pola. Cette fille est restée en vie si aiko kufane na mamususu oui c'est vrai. Soki kutazaki en vie dans kina benga ye ma petite sœur que j'aime beaucoup aussi. Une fille très courageuse. Na pesi nde Rachel na bango mbote. Donc je vous dis des faits où ils sont réels carrément pas chapeau bana éviter ce qui ngana zaki une organisation moko ya eloko moko bana kina zapenda trophée bana na nzembo wana ba pesa yo trophée zo mériter trophée parce que tu chantes des réalités du pays comme pas permis. Ba kondi ya mboka bo réhabiliter ba hôpitaux na kolakisa bino ni susu mikoleko ya ba image ya sanatorium bo mona nkele nini eza na kati hôpital na zo ebisa yo soko lie na kati za makazi kuna kutu ndeka na etage wana maebima ate tunanga siko batano basalaka nini po baba sokola basala bazongisa bato ba hôpital basombaka mai bato ba hôpital pona ko interner na hôpital basombaka ba bidon mai bozo imaginer niveau bazo somba bidon mai installation ezalaka te débrouille-toi garde malade na yo malade bo luka ndeni bo sala pona ba matière fécale na ba nini na bino tana na degré hôpital tolo ba peka ate muta yebe mombo kanga bo pe na courage o kanga to ya ko interpeller ye pinga ata bato ba interpeller ki yo wana ba yebi makambo yebi kesa ya solo il n'avait même pas à poser des questions peut-être par rapport aux censures parce que wana za loi iko ko ko échapper na ngote je pouvais encore comprendre mais lui poser des questions par rapport à point nzembo wana à lui pona nini ke nini za hanté tout ça c'est hanté les hôpitaux publics ce sont des hôpitaux bien hantés même non yebi ngote biso sto yebi ngo tozonga siko na pratique bino mo botala ba défilé ba photo eleka tozongi siko na pratique ya ba médecin corps médical pas na droit aussi dikate ba sana na hôpitaux neti ba mama yemo ba sanatorium au meza ya matete ba bilo mo andingwana hôpitaux public kuna nde bolai ya ba on de ba sala sélection ya ba infirmier bolai et puis ba infirmier moko on dirait vraiment ba limbisanga on dirait ba sala musala bien te ba médecin kuna yebi na ngai te na loba na pela mingi te po mingi bazoka asali ordonnance mutatike lié asundoli atiki mutu na nini oyo médecin un peu il fallait ça la suivi te ba infirmier wana ba yaka na ba pharmacie na bango maison ba yaka na auto na ndako ba te kaka soki gant libanda eza par exemple na fait exemple 1000 francs ya ko chango 3000 surtout soki kana eza grave et comme il pressé mbala moko tarif est changé wana infirmière mais bozana serment à part serment d'Hippocrate oyo nani ba médecin ba tangaka ba nani pe bozana serment na bino na royela bino yango serment de Florence ou quelque chose comme ça na royela bino c'est que génie sur Florence ya na serment kombo moko boy bongo simana yango na royela bino yango akotekela yo ko banda na ganti na dernier kisi akosala effort osombaka la kisi wana soko sombi libanda akosoigner bien te bokomi binemi traitement échanger méthode pendant que basengi ya sala musala wana bongo tele sika zo tubela mututonga na ba osusu bazobima na kati ya science infirmière ngo batanga bien te asala coupe couture ayekosala na université nde ayekosala biso science infirmière po tubaka biso tonge tenga mo ndira zo tonge lamba esimbi te mama elamba ko katango mabe obongisi bien futi elamba nzoto mutu te Je vous dis ce qui se passe dans l'hôpital à Awa. Eza déplorable na niveau extraordinaire. Oyaki na maladie ya mukie. Stress o ba infirmière ba repesa yo na kosombisa ka biloko ezanga tina. Na biloko ba yebi ko salela te ba sombisi yo. Finalement ebomi yo kufi yo tiki bango. Et puis elles sont sans cœur hein. Elles sont sans cœur. Et puis elles sont sans cœur. Que tu meurs, que ça ne marche pas. Azo faire dépenser un bon, yom toza de la maladie, il faut son babakis, il faut ça là, il faut foutre hôpital, lit d'hôpital et tout ça. C'est pas son problème.
bazana niveau ya mutema mabe na bola imoko ba infirmière ya bopito wana soki ba lakisi yo il faut que kota wana pour vivre yango pour comprendre biloko batekelaka bato biloko basobisaka bato négligence oyo bapesa batiaka na mama malade soko omoni mpasi bazo négligele yo mutu na mama yemo okoyoka mpo sosala science infirmière to nini kaka na minute mama okoma corps médical mpo so bazo négligele yo mutu bongo zanga mbongo omwa nde bazoleka yo ndiye bayebi yo te mutu azopula wana na pasi batiki ye. On l'abandonne totalement pour aller voir les gens qui peuvent donner quelque chose. Ce qu'on pèse, ramukolo no pesi pété. Au sambwe pas par négliger malade na yo. Et bene ba koufra de l'hôpital, c'est par négligence des infirmières. Médecin commis ordonnance pour ya pesa kisi, il faut mona. Bien que le médecin sur leur part de responsabilité, bah ça la paix ba comme na ndenge na bango. Bah ça peine na infirmière, médecin na infirmière na e, est-ce que ba kenarab na ite so ba verser rapé bon loka ba roulage de ba salak. Donc, c'est des histoires comme ça, alors Karmapa, chapeau bas, félicitations. Continuez, boy. Luka, les sous fait, moussou, c'était au yemba. N'a qu'est-ce qu'il côté, chef de l'État, responsable, gouvernement, autorité en boca. Dites-nous un peu, là. Pourquoi vous ne faites pas soigner ici au Congo? C'est pour ça? Bon, on se faire soigner, t'es en boca, parce que, boy, que, bon, détruisa santé, bo détruisa domaine il y a éducation bo détruisa nyonso bo tika eloko te donc ndenge bo yebi déjà état bo tikela ba hôpitaux ya Kinshasa yango balinga ba sonné bino ate soko za mukie kutungalie mezo ezo résister so boki quand même na ngaliema bo mona reza super na na yebi te ba ko réhabiliter peut-être moi j'ai accouché là-bas na ngaliema je vous dis il y avait des couloirs où personne n'allait plus hein. Et ben est-ce que fonctionner te simbate je crois que tant moment on livre na boti kuna nda réhabiliter parce que mona ki ba besoin nini yo ezalaki na kati kuna avant bota kuna ezaki réhabiliter te hein etaki abana ovanda pembeni wana mama yeba ki te ke makabe bana kana kati wana ezalaka modèle wana ce qui pena bozanga na souci rozo ba soin awa pas on livre toni hôpital ne peut-être que aromelangene ko se faire soigner kuna et bandoleka na kuna ba autorité il faut bo bongisa bo tonga s'il faut bon réhabiliter aussi bah hôpitaux déjà ezali bon hôpitaux de référence ce sont des hôpitaux où ezaki mutauti braza uti na ba pays ya pembeni aye awa kozwa soin asisi azongi parce que nous avons des professeurs des médecins oyo bazali capables ya kosala makambo bele sala manapoto soki bozi bo réhabiliter bo hôpitaux wana bozi bo tie ba machine nyonso ba appareil oyo na poto bo ko chango bato ba kenda otanga na poto ba yaka ba soignaka très bien bazali bo pesa bango pe ofuta bango comme il parce que ceux qui niveau to comité na niveau que na mboka lokola RDC boy médecin a commis ko lela médecin comme ça la marche médecin azosala comment on appelle ça médecin azosala babenga nini azosala grève médecin azosala marche sit-in liboso ya ministère en consort pour na aluka soin yango moni qualité ya santé comme ndenge wana hein le peuple est voué à quoi finalement hein boyo rata mawako botala biloko wana il faut ami d'ailleurs opesa don ya groupe électrogène na mama yemo vraiment mamba Sonia Motindo wana couveuse de za wana hôpitaux ezaki ya malonga ya munene na mboka otali yo ndenge komi nzamba yoka mawa pasunga penza asima mitema bakonzi to yebisu to sambela ye to sala nini po ba marche to lembi to lobi to lembi to sa nyeso to sai to lembi bokene nani ko se faire soigner na mama yemo bino ba kondi bokene ko se faire na mama yemo soki pena bo lobi ke eza hôpitaux bino bo offrir na population pour que de ko se faire soigner bino ba kondi bo sala défilé bokene ta check-in ka ya pamba check-up ya pamba na mama yemo ya santé check-up ya santé na mama yemo parce que ba éminent professeur baza kuna yango ba sala ba centre na bango parce que ba comprendre que na wana kaka solution ko bimate mbongo pa futa mabien donc azo rabato a diriger ka vers ye kuna uteza plus ou moins bien malamu mutaza la kuna que na catastrophe ba bengi mama yemo hôpital de référence de Kinshasa ah Karamapa vraiment bisous à toi Karamapa oyebi pena yembaka ka mamba bongo ndeza bien donc ba chef de l'état mon hôpital public senga basalela yo comment on dit enquête sur tout ça là ba senga basalela yo basala comment on dit étude
et puis boye ba nanu ko sala bo revoir nanu ba infirmière o bazo sala ba infirmier o bazo sala na hôpital public boye ba kotala éthique na bango za nini boye ba kotala manière nini bazo sala na ndenge bazo bomisi saka ba na hôpital mususu likola batangi mabe ba médecin comme ba corps médical nzoto eze lamba te ko bebiso ko bongisa te ezala bongo te. Il faut vraiment mettre de l'ordre dans ce domaine-là parce que ça va pas. Même faculté à médecine, faut pas revoir yango. Pour na muta kota la médecine, faut pas ça il s'agit examen moko boye au préalable avant banda mais médecine ndenge moko faut kokota na ba domaine mususu nyoso parce que légèreté za na instruction et même niti na université et ki iti ba to ba diplôme to se ba mituna makolo te ba to se ba kaleso na balabala. Finalement ba conséquence nango yango zeye ko suka na ba misala bongo noko na bango sala ka kuna ko za bango ni so 4 tie bango kuna finalement bozo comprendre te bato bazo kufa ba kanza o bato bazo lia bente ba futa imbongo bien te ba corps médical pe bazali pe na responsabilité na bango parce que il y a beaucoup qui ne méritent pas d'être là où ils sont. Ceux qui doivent être là baza na banda ko bazo chômer ba baza wana parce que ba ndeko na bango ba tia bango ba tinda bango ba nini recommandation e wuta e ye wana e koyi wana mutu moko azobisanga recommandation moko e wuta ke ekiti mutu moko atindi mbala moko 4 soki 5 personnes na ekuna ba koma wana batali moko ba isonte ya botika na bino bo mo te boko kate bolonga ba mo bakima parce que recommandation mutu mai ba wana ba manda ko résister ti ba moni ke ko mo boma bato bakimi osomona vraiment. Que Dieu bénisse le Congo, hein, que makamo pende changer yango des soucis na biso nyoso. Nzamba sunga Congo. Nakanda, na pesa mutumbo tete. Mbote bande konye so yokani télévision tout à l'heure soni sto Tikolanda passage ya Karmapa ou bien réponse nae ou bien nini comparution nae na justice lelo na palais de justice. Vraiment, j'ai été très contente de voir que justice et comprendre Marambo Belé et comprendre et à se défendre bien avocat cabinet avocat naé ou bien collectif avocat va répondre très bien va libérer yewana nzembo na la possibilité à koleka na ba télévision na ba radio ici kanyo sur la CPD. Vraiment si c'était le contraire on allait s'étonner énormément. Pourquoi je viens ajouter un mot sur ce qui s'est fait là-bas? Pourquoi? Parce que les artistes comme Karmapa on n'en trouve pas tous les jours ici dans vos cannabiso. Les autres sont là pour chanter amour et le reste, ce que les autres combattants basali ko déplorer, disant que Mboka n'a pas si, réagir. Et Karmapa, je l'ai vu subir wana, je n'ai pas aussi vu les combattants vraiment parler comme il se doit, comme il se doit pour na Karmapa parce que bon condamné ba Fali ba Kofi et consort que disant que bazo yemba kaka bolingo pendant que bato bazo letsa ba simitaka là ainsi de suite pendant que Mboka zo zika fo ba yemba Mboka et tout ça là. Au moins il y a Karmapa qui a quand même chanté par rapport à une réalité qui se passe au biso tozali ko vivre na kati ya mboka na biso. J'ai été touché un peu de voir que bande kopena ba soutenir ye pena comme il se devait te. Il fallait que pena makelele pende ça là par rapport à Makambo ba interpeller qui Karmapa ainsi de suite parce que soi-disant il se disait que c'était politisé ainsi de suite. Il fallait makelele ya sérieux ça là pena auto sentir pena que non ce qui muta yemi pena nzembo ndenge to senga ndenge ba combattant ba senga rango et que ba combattant pena ba na simana ye ba soutenir et ainsi de suite. J'ai pas vu ces fléaux monter ou bien de gens réagir d'une manière pour soutenir Karmapa. Chapeau à toi Karmapa, à vous. Karmapa par rapport à Moussala Kitoko Sali, vraiment quelque part dans mon Rosalarana esprit à révolte, il y a qu'on réclamer bah droit, vraiment félicitations. Au côté Ramingi na côté à bah faible en quelque sorte, bien que bah mikolele ka bah teso bah s'en prenant na yo parce que yemba Ramingi bah deuxième femme. Batumingi balobango banze moné belo kubisa ba deuxième femme loba ndenge ni ba condition finalement ya ko beta o mobali atika rambongo te mais alinka ali asoso finalement Karmapa posaka muta ba problème banze mono pe ko tsaroka na ba conflit ainsi de suite. Mais sinon merci parce que tu as quand même le courage de dire ce que beaucoup disent tout bas, toi tu le dis tout haut et tu l'expliques comme il se doit. Vraiment chapeau bas, sentir qu'esprit wana am voulu les autres éléments les autres ça là quelque chose. Je reviens pour dire ceci. Félicitations pour le cas précis dont on parle maintenant là par rapport à la chanson Karmapa à Yembi Sikoyo. Il y a Mama Yemo.
Vraiment maman ye moza maison ante ko banda loti lobi na tongo papa nga nazo soutenir yo penda maison ante à dernier niveau ngai soki na beli na ngai ata na kukwei liboso mama ye mo na guti na kotala mutu nazo bima pardon boko tsanga na mama ye mote na sengi bino pardon boye manga na hôpital moko ezalaka na couloir wana babenga on SMG